eza pe na bato misusu parce que lorsque natali ba photo na ye ya kala aza ko apparaître mukolo déjà na ba 18 ans azaki déjà une dame donc déjà azaki fille moko déjà au sentir que aza mwasi ba camarade na ye bomoni bango na balabala nazwaki bango kutu à l'improvise ka boye bina bomoni ka wana parce que ndeko na lobi bon moi to tanga mibali mususu ezate parce que azaki même na mibali mususu akufaki Asa mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers et fidèles téléspectateurs, les amoureux de Jésus-Christ, les amoureux les Nazaréens aussi. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Soyez le bienvenu dans votre émission. C'est une émission spéciale, live spéciale que nous vous offrons, que nous vous donnons ce soir. Vraiment, je suis rempli, comblé de joie parce que vous êtes tellement nombreux. Partout, vous nous suivez en ce net moment. La princesse de l'Éternel, Maman Tiffany, chez vous, dans vos maisons. Nanika Nasenga Nabino, s'il vous plaît, Kotsa Bandeko. Ndenge na lakaki bino ete na ozonga pour que to beta masolo oyo parti de nango to solo la to analyser. Voilà, mais kako benga batu bakota tinda vidéo loba la princesse à la kaki na ben amino soki lobi dimanche na été na ekozala dû ya fatigue étant donné na roté ya donc na kozala un peu fatigué soki na été na kosala ngo lundi ben je suis là avec vous donc poto beta masolo ango ndenge ezaleli et par la grâce de Dieu vraiment kotsa bato en attendant je demande à Alain Kiakala qui est derrière la caméra et Jiramo quoi de nous balancer un élément dans quelques secondes, le temps que vous avez tout partagé, puis aimer émission, toi, Zako analyser Nabino émission. Que le Seigneur nous bénisse. Alain Kiakala à vous. Bisika mo pepe utaka toyeba kate. Bisika yango ezokende toyebi te. Yango nzambo yanga zanga secrétaire. Nakata motema na ngai. Nakanisi solo bolamu na yo Yesu ebongo na makanisi na ngai. Na bomba solo bolamu no ya yango na lelo. Yango na pusani lelo nzambe. Yango na lelo. Yangora pusani lelo Nzambe nangai nazoyemba yo Nzambe nazoyemba yo na mongo pesa nazoyemba yo Nzambe nazoyemba yo elombe nazoyemba yo Nzambe nazoyemba yo bato ba moninga na beti maboko bakanisi na beteli président soka maboko nazobeta pona lokumu ezonga na trona Nzambe nazobetelo yawe nazobetelo na maboko pesanga nazobetelo Nzambe nazobetelo elombe nazobetelo yawe. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Que Dieu nous bénisse. Maman, papa, ndeko, zalaka, moi, Nzambe. Nalbi était beau partager émission, to partager émission pour que tous à la bénéficiaire, tous solo là.
makambo oyoyo eza makambo etali ba chrétien etali corps du Christ. Vraiment c'est triste, c'est triste. Nazongi lisusu ndenge nalakaki bino mais nazongi aussi par rapport ya oyo et leki après émission oyo bomonaki on alakisaki, il y a des choses oyo et salemi na kolinga to partageango elongo na bino et je crois bien par la grâce de Dieu et aux ala toute dernière émission concernant cette affaire et puis total ndenge makambo ezo tambola ndenge nzamba zo tambisa mokili na ye. C'est ça. Voilà. Je peux prier aussi. Père éternel, le Dieu tout-puissant, créateur incréé, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour immense et infini dans nos vies. Seigneur, tu nous as accordé ces moments précieux et agréables dans ta présence. Conduis-nous. Ta parole nous dit que dans l'air détresse, tu envoies ta parole et ta parole, Seigneur, les guérit. Guéris-nous, Seigneur, guéris nos âmes à travers cette émission Elohim. Que tout plan de l'ennemi, Seigneur, ne soit pas en ces lieux. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré et élevé après cette émission. Seigneur Dieu des armées, par le pouvoir que tu nous as conféré selon ta parole, je neutralise toute gloire de l'ennemi et je lève le nom de Jésus-Christ au-dessus, Seigneur, de toute âme qui nous suive en ces nets moments. Je te rends grâce, cher Saint-Esprit, ami fidèle qui ne délaisse point. Le Dieu créateur, nous t'invitons en ce lieu, conduis cette émission, accorde l'intelligence et la sagesse. Ma prière avec les actions des grâces. Et je scelle ma prière par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, prier avec les actions des grâces, j'ai dit Amen. Voilà. Le loli susutoye, toza mokola lundi. Tozala kinabino mokola samedi. Tobeta ki ma solo, ya affaire Élisée, Rachel, entre guillemets, Olangi. Oyo. Et pesa ki un peu, makelele na toile. Je pense que on avait essayé un peu dans le briefing. Il y a ma recherche nangai. Na lobe na biso mbalele qui était source ya likambu. Donc tokoki jamais to traité total à Élysée tant que to koti na kati ya mozindo te toyeba parce que c'est pas tout le monde nde ba priaka na CFMC, non. Eza batu nyonso tunde ba priaka kuna te zana ba misusu ba priaka na église na bango. Il fallait koyebisa bango oyoyo par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, o to zui na bandeko ba obenga biso kaka o ba priaka kuna nde ba obenga biso ba lobela biso ce qui se passe et puis biso moko pe to expérimentant to sali ba recherche. Bien aimé dans le Seigneur, nazobeta sete kolobete na loba kiango mbala leki pe nazoloba ngo lisusu ete makambu nazoloba eza oui pe amen te elinko loba te ke o nga na loba eza oui et amen eza inchangeable non na loba ki na bino ete ngai na bondelaka na CFMC te nazali na ngai pe missionnaire te donc o nazoloba pe zali amen te. Et cause en erreur, beaucoup corriger. Donc, prévenez lorsque l'on a repéré ça, makamu susu, bande kwa libanda bando sanini, ko confirmer, voilà. Mais soupe bande qui ko éclaircir. Vraiment, na lingina lo bana loko avant na kota na mozindo, parce que suis bate belé. Vraiment. Na constaté que je suis penzabat. Na zui ba menace na part ya bandeko ya CFMC o eza anonyme ba bombi ba kombo na bango même na ba commentaire même na ba appel pour na ba menacer ngai. Vraiment na lobaka que l'église a un problème. L'église vraiment ils ont un problème. Kinde komoko ebisi ngai na keba sala musala na yo tika oyebi makambo te oyeza makambo ya CFMC Paul aza na eloko kolakisa biso te mateya nyonso ezoteya mana eza na eloko te oyo ya bakisi parce que eza mateya oyo bateyaka biso pe pa mama
ye pete muta créaka 6-8 6-8 to anda ko benga ngo sepe kilt ya nini ayeba banda benga sepe nini mais ekomi 6-8 eza ayete 2 ou 3 personnes ba meki un peu comme menonsenga que na continuer na nzela na nga soki na continuer kolanda makambo ya CFMC oyo koyela ngai eyebikanga na regretter makasi parce que likambo ekoyela ngai nayebi te soki nga na koteli mutu awa to tozopesaka lumière soki omoni ke sui yo soki omoni ko acontent te soki mpo oza mama oza contente te benga biso lobela biso oyo oyebi mais soki eza ya bamenance vraiment je suis totalement déçu naza vraiment totalement déçu na makambo oyo bandeko babengi mpe balobi na nga mpo na kokebisa ngai bon nga nabanga na nga mutu te nabanga nzambe me na respectaka mutu nyonso ezala mwa moke ezala mokolo je sais respecter tout le monde me nabangaka mutu te même bible ezoloba tobanga oyo akoboma na nzoto na molimo nyonso tu abwaki yango na moto mais so oyo ezaka oyo akoboma nzoto na obanga te alors mosusu ayebisi nga sekisi nga alobi bosuka kuna na makambo na bino bavaseline bino bamusicien soki bayebisaki ye nga natiaki vaseline adono oyo eza makambo oyo eza CFMC donc allez-y comprendre ntango nazwi babiloko ya bongo bamessage ya bongo na bacommentaire malheureusement na garde yango te ngai esali ngai mpasi koyebe ke ntango moto ozokommente bongo deja omifundi nazoconfirme lisusu koreconfirme na bandeko mosusu babengi biso koloba ete mama Tiffany makambo olobi makambo ya solo makambo ozoloba na olobi makambo ya solo. Il y a d'ailleurs une maman qui m'appelait pour me dire maman Tiffany nayebisa yo abina yebite so ekoma neti nini papa Paul azosala makasi mais makambo ekomi na CFMC toyebite so ekomi moziki ou quoi. J'entre pas dedans mais tant muto osa texto ozofunda mbala moko oyo que ngata on a monika muta yebisinga makambo na comprendre déjà que réellement il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Mais ngandera na loba nazobwaka cri. Donc tozo sala cri na biso. Oya koyoka bien gloire à Dieu. Ba oya ko sambela bo sambela. Na lobaki on émission eleka ki était. Soki CFMC eza nzambe ndenge mama do mitila alobaki était pasteur Paul David akoya kokotisa bato na Kana. Je pense que na Égypte mabe eleka ki pe belé hein. Souffrance eleka ki belé makambo ya no sepesa pe kolo ezalaki. Ya no sepesa nkolo te ezalaki na Égypte. Mais là encore la zoba qui est comme Kana, cela revient à dire que là où coule le lait et le miel. Donc c'est ça. Ngaba maintenant soit penda et simbangate donc eza penda mpanzi. Mais cette émission parfois il y a la toute dernière émission sur cette affaire. Il y a notre bien-aimé sœur Élisée Rachel Ndeka Bolingeli. Voilà, Mbote, bonjour ma soeur, bonjour maman Sifa, bonjour, bonsoir Nabino, bon c'est manifesté, donc aimez mission, on peut partager mission, commenter, voilà, que Dieu vous bénisse. Nabetaki déjà makamunion surtout, na pesa bino de la source, na zonga wanate. Lelo, na lingina atali sabino analyse. Mais avant de faire une analyse, na lingi na toyeba na habite soki to banda na yango état ya Alain Kiakala so to ba même langage na yo état ya Élysée ezandengeni Alain Kiakala meka ko balancer biso na bisaki bino na kota ki contact na famille na ye o ya Pointe-Noire parce que kozwa bango ekomi un peu difficile parce que baza na téléphone sous-souté mais na sala ke fort na zwa ki bango
boyoka ndenge bazoloba baopesa état ya Élysée. Tomoni balakisi Élysée na balabala na fulu. Oui, gloire à Dieu. Mais oyo nazobeta oyo azoloba waza mutu oyo na bengi je pense tosololi na ye samedi. Leo to lundi samedi na sololi na ye mtapesi nga rapport oyo ya Élysée. Boyoka ndenge mama alobi pona santé ya Élysée actuellement parce que bino so bolanda ngo bolingo yeba Élysée aza ndenge ni to lande bongo to zonga na betela bino masolo ya kati. Régie à vous. Ok maman, tozaki na Pointe Nord na yo to landaki makamno someto ke na no kozonga simate. Est-ce que état maman leki yo tozala kuna est-ce que évolution eza ndenge ni banda biso tozonga ki comment bozana ekuna? Na maladi na ye ngana za mama na kuipe kotika ye ndenge wana te. Toluki na ndenge nyonso tu bakokela kotefa mbongo na kamwa quelque chose ya moke tozalaki nango na maboko tomemi ye na hôpital azozwa basoi eza bongo azozwa basoi. Est-ce que aza ase rétablir abiki to maladie ebakisami lisusu banda totikaki? azalaki kaka azozwa nano basoi kaka maladi ebakisami te azozwa basoi kolobaloba wana wa bandaki koloba wana azoloba ngo lisusu te kutu mpe na nzela ya nani ya papa paster Manzanga yebi kamwa kosunga biso na moke oyo azalaki na papa Manzanga nde na koloba wana ndenge bandaki koloba wana azokoloba lisusu mpenza te. Donc akomi kaka azolala soki alali alamuki alie donc boforce ya sokoli toka ndenge wana aza kovanda na mito wapi azovanda wapi po ete biso toyoki aza kolala na balabala na mituka yo ozoloba biso ki akomi kolala alamuki azolala wapi na balabala to ndenge nini? akolala na balabala yo mpe nani mama malgré koloba ya bato balingi koloba kilikili okosepela mwana na yo vraiment lala na balabala ngai mwana wana donc peut-être bato bazomona nde ntango bazoyoka masolo yango bazolinga baloba kaka po esalire bato mwana wana aza vraiment mwana ya cancer nanga propre oyo nga na landinasi donc ngai nakoki kolinga te yalala na balabala omoni ngai banda maladi na novembre ti lelo nazalaka moke me nazalaka moke oyo te nazali ya kotimia ata ntango yo oye nazalaki ya mbongo te me sikoyo na timia lisusu makasi ekuti obelisa ngai puske natali makambo to ndenge eleki donc epesi ngai mpasi ebele epesi donc na beli olandi nakoki kolinga te litafanda na balabala ozobela mpona mpasi Élysée to mpona bavérité Élysée alobi parce que kombono même na famille awawa kota famille ya papa Élysée ebimi kolobe te omemi Élysée na ndako moko bakangaki un mois na sifem sikuna bo bapesaki maloba bapesaki mbongo puke aloba maloba nyonso azoloba wana me maloba nyonso tu wana ya lokuta wana mama kele mbongo bakopesa ye mpo baloba mama mwana wana aza maladi nayebi te bato soki bazokomona ngo soki ndenge nini eza na bato mosusu ngai nayebi abati ya kisasa kuna donc aliaka nayebi akobima banda ntongo na 6 akei aza mpe na bana me abelaka motu soki oyoki makambo azoloba na monoko koswanisa bato kondima te me abelaka motu okondima te bato motu wana olandinga mama très bien bato bazolanda yo ngaka nde naolanda te mokimombe ezolanda yo tolingi totuna yo lisusu mama date mobali wana oyo ya occultiste oyo tobiyokaki na bavideo balobi azalaki na mobali moko oyo alakaki soki aboyi akobelisa liboma. Est-ce que bino famille boyokani bolandeli to botiki? mobali wana totiki puisque tokolandela ndenge nini puisque mwana mobali wana ntango ye azalaki nano na ndako na nga ayakaki mama nazokolala te nini o nazomona ye ye na oche mwana mobali moko ye totambolaka na ye boye nako
fait ezali mama oyo aboti ya mibale noko ya misato mama kulutu ya mine mama leki donc ndenge ndaki nazali nazo se présenter mama propre ndenge yoza donc ndenge nazokoloba il faut yoka mais ntango basengi ngai nzela bakei kofanda quelque part akezongana na mobali yango ngai mpe nayebi te naza surpris nazomoyoka kaka na ndenge ntango yo oyaki wana ndenge bazolobaloba wana ezabo. Mais sikoyo na question mosusu ezali est-ce que bino na bato ya Kinshasa boza na bomoko parce que bango balekaki sur émission mpa na biso koluka moyen lisungi mpo ete baya kozwa Rachel, est-ce que boza na unité? Mais parce que na ye moko pe akuninga te ata ye kuna comme posa na ye ezali afanda awa ata ye kuna totangi ye na makasi tomemi ye kuna akokima kaka donc mpo na yo bato ya Kinshasa baya te mpo na yo bato ya Kinshasa po mama ele alingi akozwa atinda bato baya kozwa mwana na ye alobi ye moko atraite awa yo ndeko na ye yo lobi ke basoigne nanu kuna ezoba liloba moko te eza problème te atali mama ya kobota ye ata ye asoigne ye ata nga na soigne ezali ndenge moko mais yaya na ye soki aza na pokosa koyaya atinda bato baya kozwa ye nga nazo namemi ye nano na hôpital puisque tranquillité ye makambo bandeki koloba kilikili. est-ce que oyebi ke makambo wana ememisi ngambo entre papa na mama kombo nonde na katikati mama date mais kombo na nga na katikati bango bazocomprendre kaka te soki bacomprendre mena bakoyebaki mama leki oyo aza na ye innocente donc na makambo ya mwana eza nde mwana sikoyo puisque mwana wana azali nde kaka nde awangani kaka nde bango moko te abandi nano kowanga na ngai moko na kite awa na pointe noire na lande tibre za vide na koti nani oyo nani bakangi ngai de 7 heures na nani na la police puisque mbe nayebi ye te mama oyo nayebi ye te kutu donc bakangi ngai de 7 heures jusqu'à 16 heures eza kaka bango wangani bango te na ngai mama mais sikoyo bango mokotia ngai na kati ya makambo na ye na ndenge te mpo ye atikaki testament atiki nde testament mais testament oyo ya kotika testament azotika donc banda tozokobandela makambo ye aza na maladi ya motu keli testament kotika atikaki testament na maboko ya papa Feli ke liwa azokufa ezali yo papa Feli ye azoyebake mwana oyo ntango azala liboso normal alobaka boye te ça veut dire koloba oyo azoloba boye ezali aza normal te eza motu ebeli eza ndenge wana ye sikoyo bozosolola na bato ya Kinshasa te mpo na nini eloko nini ezozanga bozala en contact bokabwani boyina ni to ndenge nini pourquoi bosolola te na bato ya Kinshasa tokokabwana ndenge nini libote ekabwana libote ekabwana so mpe makambo eleki nalobi pourquoi bozosolola te fale bozala en contact air nyonso bozosolola te mpo ani bango bazoyeba ete ya mwana te komi ana Kinshasa bayebisi bango mwana azolala na balabala nga nasololi na Jérémie alobi balakisi ye video bafilme kuna mwana aza na balabala nde pesi biso mpe pasi tolobi tobenga bino tozwi bino te nde tobengi pasteur papa na biso topesi mpe mbote papa bebel nde mutu asali ke bozwana pourquoi bozosolola te mwana balobi ka azolala na mituka na balabala mais yo lobi na biso azolala na ndako na miniti oyo otiki ye wapi te aobenga te na miniti oyo azali na kati ya eglise sikoyo na miniti oyo mama date
Donc maman date olingo rassurer biso ke na minute oyo tiki mwana na église, aza na église. Na église to na ndako. Donc aza na balabala te to kitsa motema. Moi qui boulou kiti mukie moi yiki ke kiti mukie dans malade kiti mukie olingo rassurer biso. Allô? 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 Oui, na lobby. Ozo rassurer biso ke aza penza na église na ndako. Soki aza na balabala na koyebisa bino ke mwana aza na balabala. Azali esika oya kisasa toka bakoya baya. Baya kobuka ye. Donc topesa bango feu vert bayana. So to tuni ko zonga la Kinshasa, est-ce que monte que so to tindi mbongo kuna bino bokoko yana ko bimana ete. Yo yana ya Kinshasa polo bia za mwana, yo moko yana ya Kinshasa. Allô? Allô? Allô yaya. Na lobby sikos. Na lobi bo soki balo esengi ke batinda mbongo yo ya na ye na Kinshasa okokoka. Mais bino oyebi bien ke ye malade eza malade oyo boyete eza malade fufu eza matata. Esenga 3 personnes batambola na ye longo. Eza bongo te mpona kokanga ye. Kasi yango na lobi ndeko na aza kuna Israel aza kuna koki obima na ete na yo. Soki yo ya kozwa ye Ngana ya kozwa ndeni. mais kolakisa bato wana ke ya solo azalaki na nzela te azalaki na esika. Ok. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux et à les Nazaréens. Je pense na Tchelbino Brolanda intégralité na Yango Mobimba. Mais est-ce que vous devez retenir pour la santé à Élysée? Aza non ka malade, aza malade, azobe la main, aza kozala soigner dans bazo traité. Na banjete bolandi lolenge bandeko. Parce que na sa msalo nga monte. Coup de chapeau na ba ndeko nyonso surtout ba sa msala oyo na ba bandaki na ba continuer tout ça sur l'affaire Élysée. Muna mtazo zwa na ndenge na ye. Vous savez na makambu nyonso mtamta binda réponse na partie na ye. Voilà. Élysée maladie ezali. Ils ont continué mais aza soigné. Nazwaki na solo la ki na moko ya ndeko aza kuna. Alobi na nga maman Tiffany, ce qui est vrai, vraiment Élysée a beli vraiment de liboma. Vraiment aza vraiment liboma. Mais mutu a bengani awawa azate. Sauf que désordre n'enga commis vraiment na liboma ya makasi. Et ça là que azo sala pena ba trouble na n'enga ko sakanate. Voire même azo ko panza tout ça. Nde il se fait que au moins les soubotier awa kimi donc les autres tinda ya kimi a kei nae. Et de même pas maman le kine na ipse binonga mole na zaki na expérimentango. Ba bunda ki na maman le kinae à mettre maman le kinae par terre sous maladie kak. Ba bundi parce que maman le kinae azo nga zoyer mais azo ngana na ndako. Allez-y comprendre que tango Elisa kendaki azo un point noir abandé ko lala na bopito. Nazo relate bino tanga na komi na kutana ki na ndeko na ye. Tanto bandi ba interview lisolo moi mobali wana ndenge ka to sa ba interview e ko bima. Tango lisolo na bimi eselenga pass. Na ko ebisa ndeko na ye. Ete lokola déjà boye ko eba sango ya mwana mobali oyo. Serait mieux que bolandela
parti o te mobali wana asali eloko te tout ça. Mais après que tant tokeye pa mama wana ya zandu o bolandaki wana mama na zandu tant tokomi na bite soka lanza na image na ye wa banda koteka na zandu ana teka bimalewa tant tokomi nde mama wana bandi correlater que Elisa tikelaki liloba comme quoi kazaki na mobali moko ya occultiste tout ça bolandaki et que mbala na baki soka boye a osali mabe. Et c'est ce jour-là que ndeko ya Élisée donc Israël a comprendre que réellement ces garçons azana quelque chose quand azako donc disons ayebi likambu ndenge tolobaka pona lekinaye. Là comme appelle na pourquoi mutamis bala lobiango papo bolanda ki tosala ki ne émission na baki émission suka na osala ndende connaît vraiment ya ko vanda à s'incliner qui donc akiti mutu na se donc ça là qui passe quoi akiti mutu na se a réagi ça qui sous-souté on a débit avant même na ba émission ane ngo sala netike yo ebinde ko nanga te ndio yo lo ba makambo ndeko nanga tout ça. Alors tant ndeko mobali wana betele lisolo ngala ebinde ko note bien sûr mais tala parce que ebana na ndeko no boye tant abande mission son frère akiti mutu na se ils ont compris réellement que ndeko na biso donc il y a un petit souci. Maintenant tozo tuna motuna nani na zonga la lobela biso ke na lobaki na Israël tango Rachel ayaki na kin nde bandeko bele bazoloba tango azalaki awa azalaki bongo te vraiment bokomo mona ke face ya liboma et c'est manifesté vraiment makasi. Tozonga nanu na Bible bien aimé dans le Seigneur. Tozo analyser longo na bino. Nkola kutani na fou de daga. Atuniye. Yo ozanan tope donc à s'identifier. Mutaliboma na lobaki ni ngana za les gens. Donc toze belé ana kachanjoto yo. Et c'est ce que j'avais dit à Israël, Nabi Israël. Omoni ndeko na bino azana debi. Azana debi ya liboma na ye. Donc o balbaka abana ko mental na ye zu problème. Maintenant na azu pena liboma babenga liboma te. Na yebisa ki omoni liboma e s'amplifie aka lolengeni. Par la grâce de Dieu, mon père spirituel dont je salue, Papa Josué, Yepe Abela Liboma, Azaki Fou, Ameka un peu ko expliquer biso. Nde na tel se ba on labi, Liboma e matakaya kamakasi tangu nini. Parce que nenga zawana a commis déjà à la merci, za esprit o ezakati naye. Alors, ndenge balbaka porte déjà za polele. Du fait qu'azo kende kolala parce que bana kolala na bopito, tangu ayaki auta Kinshasa yaki. Abande kolala na bopito. Akoko ya hôpital lelo asengi nzela botika ngala le alali Alexis Boutou. Oh bon sala te ba hôpital bana kende lala eza hôpital minene kuna. Oh ba hôpital nyonso tout ezalaka déjà na esprit o ezalaka wana. Donc tant esprit o ezakati na ye ezo bande ko menacer ezaki non na cc. Écoutez na esprit oyo eza kati na ye na ba esprit eza na bopito esa nini ba accéder tango ba démon ba ko s'accumuler na nzoto na ye na yebisaki Israël bokomona ya kobima libanda bokomona ye bokeba te bokuta ye na fulu bosala makasi bokanga ye bosala makasi bo maintenir ye bosala makasi pe si possibilité ezali bokende koluka mwana mobali wana bokota ba prière. S'il faut même retourner à Kinshasa, bon retourner na ye. Bien aimé, bozolo balanga qu'on fasse quelque chose. Oui, on peut faire quelque chose, mais on n'est pas dans la famille. C'est l'enfant d'autrui. Donc, nous aussi, nous sommes limités. Et que tokokyo percé, ti na fait fonter. Toza on n'a pas, on toko pe samayele, bo salaboye, po salaboye. Vous voyez un peu? À vrai dire, lorsque je vis Elisa, donc Rachel ou Élisée, c'est Retena quitté. Donc, excusez, c'était deux personnes différentes.
Deux personnes différentes. Donc la folie. Pourquoi folie bande comme ça depuis babeta qui tonga? Je ne pense pas qu'il y a un niveau à commis la folie que ce que bande la qui kin awawa. C'est que bande ko ba foutre la qui billet topé collègue na biso o balobi ke ba on ba foutre la qui billet na ndimite ba ngaki ba tika ya kende c'est kaza ki bien. Po balobi alala ki pa na bango. Bango ba pesa ke $40 pour katis. Donc je sous-entends que tant que kin azala ki normal. Mais koko manaye kaka komi na pointe noire folie penze bimi. Bango ne ba robete parce que bazala ki na ye na bata suka bango ba pesa mbongo. Ya kozonga. Est-ce que tant ba pesa ke mbongo azaki na lolenge ya liboma modèle bon? Je ne pense pas. Pour ce cas azaki na modèle ya liboma ndenga na balinga batika ete akende. Soit balinga ba sunga ende balinga ba sunge lelo. Donc ceux qui batika qui est azonga point noir. C'est que azaki na moi ba état na ye azaki non normal malgré ba qui so ba pesa qui. Mais du fait qu'aniati pointe noire nde et s'amplifier ngolo ba ke et puis pozomo la que même maman le kina lobi ke alingi pointe noire mingi. C'est que base ya likambu na ye ezali na pointe noire. Bon, tout s'apaiser. Na continue nous nazonga simana bandoloba. Toloba non sur affaire est-ce que Élysée aza mwana ya Paul David ou pas ou quoi? Bien aimé, je suis quelqu'un dans l'injustice te. Naza muto même dans la maison même où injustice na tolera kangote. Ke ba osala mutu moko injustice na ba droit na ye ou bien osali kambo po nuire ka muto yo. Vraiment nga na supporta na nga ba biloko modèle abongote. Et loko liboso etindaki les Nazaréens parce que je parle au nom de les Nazaréens. Cette analyse, je le fais au nom de les Nazaréens parce que c'est les Nazaréens même si la princesse n'a voyagé qui c'est le nom de les Nazaréens de Oegotia Malboso et Kindaki. Bon, excusez, Naza un peu arrumé. Tant que tolandi sujet oyo nga la zozo nga kaka na babiloko oyo bien aimé Élysée a accusaki. Et ezalaki biloko oyo etinde nga pe na kota dossier oyo. Comment on a que biso ne to croyaki nango, même moi j'avais cru. Parce que otala moi nazo lela, moi nazo salabo. C'est que affaire oyo za solo. Mais na musika to yeba vérité nango te. Tant na yambi alobi asilisi. Na ba non kota makambo te. Mais de l'onde kona bengi ngai. Abenga na kokozo pe bojo na lekisi parce que apesa nga pe bojo. Na ko ba aloko na luka buzz na cha bojo mais na boy ko cha bojo na bi ngafo na yakuna. Na ya kosala recherche ya makambo wana. Toyeba si réellement to bungisa makantie photo lo bananu eloko oyo ya liboso biso to sani ni tozo luka. To bungisa na ba idée te. Oui, bien sûr, Rachel aza malade. Aza malade, ba ko traiter, je crois, j'ai la foi, Rachel akobika. Si ma akobika na ye, akoloba, ce qui est caché parce que toute la vérité va evandika na libumu Rachel. Toko ganga toko mata toko kita, evandi wapi na libumu ya Rachel. Quand bien même dans sa famille, baloba ki bolanda ki balba ki aza mutumo de sa nature, elle est donc aza mutalokuta. Donc aza mutumo ko alobara vérité mukie, lokuta belé, wala bande koné mutu balba ki c'est pas moi. Problème au Rachel abimela ki na télévision ezala ki akoyeba soki. Donc disons azali ko accuser papa Paul David qui aza papa na ye na âge il y a 2 mois ba ibaki tout ça bolanda ki li solo tozonga wana. Na bani na ko bimisa babiloko oyo par rapport ya analyse na ngai ba recherche na ngai sali il faut to tirer biloko pour to yeba. Ezala ba question na bino nyonso parce que bazolo ba test ADN. Toboy test ADN, je crois que papa na ye moko pe okuna tokena na masina andima ki test ADN aboite. Makoki kande zangi.
Bon, excusez. Na interview na ngai na ndeko Élysée, alobaki na nga boy. Que maman Tiffany, nga nazali na 17 ans. Pourquoi to boya koloba likambo oyo? Likambo Élysée yaki na TV za ebo sunga enante. Que bo tindele bambongo, ce n'était pas ça. Likambo Élysée yaki na TV za kite bo kabele bilamba bambongo. Non, ce n'était pas ça. Élysée yaki alobi azana posa mbongo te, ana posa ni te, ana posa ya papa na ye. Qui est Paul David selon ye. Alors, ayako lobaki yazana 17 ans. Et uchina mnona te uchina mnoko ya Élysée. Mais na ba recherche na ngai toke ko trouver que Élysée azana 17 ans te. Et que Élysée azali na bato bazali na pointe noire. Na bato bazaya classe na ye na CFMC. Na bato yo bazali oui effectivement lorsque mutabanda kobela soit arobanda kokonda eza bato musupe bazana nzoto bien age kei mais nzoto etikali. Age kei mais nzoto etikali. Eza pe na bato mususu parce que lorsque na tali ba photo na ye ya kala aza ko apparaître mukolo déjà na ba 18 ans azaki déjà une dame. Donc déjà azaki fille moko déjà au sentir que aza mwasi. Ba camarade na ye bomoni bango na balabala na zoki bango kutu à l'improvise ka boye. Ba telema na kwa ba obeta masolo na bango. Ba lobi kaza muninga na biso to sokoli na ema ya mbula tout ça aza na 27 ans à aucun de 28 ans. Elle n'a pas 17 ans d'âge. On se pose maintenant des questions parce qu'ils ont prouvé. Bon, Tobo Itekas, il y a le qui n'a 2 mois. Paul David, le pasteur, Aïba qui n'a 2 mois. Après ça, qui n'est pas un nani et pas un maman, Léa. Donc, maman Léa, m'a beaucoup dit. Mouta repé ça âge na exact ça nani. Maman Léa, ate so kaza maman na ya soloté. Mais mouta repé ça âge ne o azuyebi ke na zoka mwana na âge ya 2 mois. Pour maman Léa, ezaki ko bota na ya liboso te. Tope mwana bébé liboso ya maranda kune ezaki Élysée te. Soki ya solo ezaki a mwana nete. Ke ba ko tikele to za ko analyser. C'est kazaki na bana ebi de mwana 1 mois za rabo mwana 2 mois za rabo. Donc mouta repé ça biso âge ya Élysée za Élysée te. C'est pas Élysée qui va nous donner son âge. Donc, eza maman Léa, Oyazali, selon ye, maman, mobokoli, na ye. Donc, moutako pesa biso âge na ye, eza maman Léa. To matato kitato telema dans l'espace. Po ya yaki azaye bébé, ndeni ya koyeba kinga na za 17 ans. Donc, moutako pesa biso âge na ye zali, maman Léa. Po ye mutayamba ki ye na 2 mois. Tia kola maman Léa mto que non ba yako tikela ngao na âge boy ba yako tikela ngao na âge boy. Donc notez bien que na maman Léa maman mobokoli na ye selon ye ndeko Élysée azo confirmer que mwana oyo oh bolingi ndenge bolingi to loba non ndebi no bolingi loba oh mwana ba yako tikela nga ana 28 ans. Donc Rachel azana 28 ans et loba mina minoko ya batu ebele. Avant que non, attends, 1 plus 1 égale 2. Mais là, tu commis automatique à l'université, tu as moins 1 égale moins ni comme ba makambo belé et zo bon mais 1 plus 1 ka ba l'accès biso. Mais to ko kanga makana ADNT. À moins que boana likamu susu. Oh bo luka na si ya dossier oh. To que non na ba fait oh e monani. Vaut mieux 1 que 2 tu l'auras. Loko la ADN e monana te, test ADN e monana nante. To ya non na ba fait oh e sanini e monani. Ezana nous fait ya liboso, ezali ya âge. Et que Élysée nous a menti. Elle n'a pas 17 ans. Elle a 28 ans. Je l'ai dit et je n'ai pas honte. Je vous regarde tout droit pour vous confirmer. Je le confirme que Élysée a 28 ans. Pourquoi je confirme? Sur base, il y a acte de naissance na yebimaki parce que acte de naissance ça n'est alelo te acte de naissance ya kala. Ba ebekte que dossier ya okoma pour que nous cesse acte de naissance ou ya kala wana. Na okoma na faire acte de naissance. Donc posons-nous un peu la question de savoir pourquoi Élysée doit mentir que Azana a 17 ans or Azana 28 ans kolongola alongoli 11 ans.
11 ans mobimba Elisa longoli akangiango liboki abwaki wapi? Hein? Agi wana nyonso 11 ans o Elisa longoli na nzoto na ye. Akei kotia yango wapi to récupérer ngo tozongisela ye. Mayele ana nonu po na mutu asala bongo seke ya eloko Elisa lelo te. Donc il a eu le temps de planifier tout ça. Nde bozomona boloba ke ata mutali bomango angoloba kaka boye alobi makambu nyonso tu na mbala moko. Ah oui. Bon éviter ce mutu azo planifier asa makambu na ye a planifiera vraiment hein. A planifier nga nazo sana analyse. Sur base ya acte de naissance on a mona kianeza acte de naissance ya lelo te ya kala ya ba 1900. Oh nga la mona ki wana. De sur base ya pointe noire nde mutu nyonso na bana classe na ye ya CFMC. Namba o mama la mama leki na ye. Na mama o aboti ye. Na ba camarade ya quartier ba lobi nde ndimi singa. So eza mutu moko na ko ndima te. Mais lokola batu nyonso wana bakoza contre Élysée te po Élisa sali bango ni. Na batu balabala pe baka contre Élysée. Mais non. Élisa a 28 ans. Bon, so que Élysée azan a 28 ans. 28 ans, c'est que papa Paul David a kobota moi à 28 ans. Oui, là je suis d'accord. Pour naïbi âge à papa Paul David, hein, vous excusez-moi. Mais toi na ngambu yandeko, maman Sephora, oh petozo sengato yambaye jusque là, ba toi CFMC, na nsogbo Holanda na Angola kuna CFMC Angola, toi na posa maman Sephora parce que ndenge makambo ekendele, boye ba ke yem ta okoma na ngambu. Parce que lorsque yazo batama alors quand ça se protéger, non. Ça va la créer de problèmes. Donc, à se manifester, je demande, Nazoboka déjà demande à papa Paul David. Donc, c'est des bisous, maman Sephora. J'ai des questions à poser. Donc, la maman Sephora. Maman Sephora, de son côté, elle a 38 ans, 39 ans. Donc, toi, tu as 39 ans. Donc, moi, on a 39 ans, c'est au sali 28 moins 30, 39 moins 28, et sali combien? Hein? 11 ans. 11 ans. Donc, Aza dans les 38 ans ou 39 ans. 38 ou 39 ans. Est-ce que moi, on a 10 ans Koko Bota? Moi, on a 10 ans Koko Bota. Il y a un zolo baké, to analyser ce que to longola. To longola na nous Sephora que Azali mama oyo ba violaka. Po babota Élysée to ke no lukele Élysée na maman mususu lisole ko za nango ya solo meto lukele na maman parce que moi na 10 ans koko bota été analyse nanga ya liboso na par rapport. Maintenant posons-nous la question de savoir pourquoi Élysée doit mentir qu'elle a 28 ans et elle a 17 ans au lieu de 28 ans. Bon mon a dit que même Élysée, n'a pas mis toutes les questions, mais on répété quand Makamoana a changé. Oui, maintenant je comprends que Eze Lokoyo, au moins Loko, na golo banetini. Ba ndeto zeba na mike ba otinda biso. Kendo somba mili qui par exemple ceux qui peut somba les carioca, ceux qui étaient carioca. Au moins ozo kenangela, te carioca, te carioca, te carioca, te carioca. Ozo ba onzela nzela e kotiyo tellement mingi. Tango ke kuna ba tininga la somba te carioca. Ce carioca, ce carioca, ce carioca. Excusez. Donc, likambu, oyo eza likambu ya lelote. Selon moi. Donc, eza likambu, oyo ezui temps ya kokota na mutu ya Élysée. Donc, ba impliqué yango pena, donc, ba pesier leçon au très bien. Ou ce ba pesier te c'est que, d'elle-même, azui pena temps ya kosala betite, parce que bolandaki ndeko na lobi, aza fi moro boyo, ba benga ba fi yo ba timba. Tant azalé normal. Donc, aba fi oyo ba pena ke, ana temps. Et où tu Jérémie de son côté, le bin de kona zamuta lokuta. Et où tu n'as la bango. Donc, quand tu as de connaître, tu vas vendre un caractère, tu vas koko seli kambute. Ou d'elle-même, à 8 ans, il y a kosa ni antali abi ah non. Ah, penation na kota. Makamba bien zali. Ayoki, ah, pouf. OK, ça va. À maîtriser ango nda ko pesa. Déjà du fait que koko sa âge na ye. Pourquoi koko sa âge? C'est long nga.
ayebi question na bimi na age ya mwana mukie batu bayokela nga mawa nde boyokela ke ma biso nyonso même nga na yokela ke mawa ime mwana batu mukie ba osali boye po anini ko en tout cas ma Sephora ma be hein ah pasteur Paul David penda o viola ki mwana batu penja otiki est-ce que mwana asinga ki yana mokili mutu nyonso ayokele mawa soka pesi age wana po so apesi 28 ba ah mais on so colit kende ka sala vie hein oso koli na yo bundaka lokolo bande bo mwana oso kolo komi maman komi jeune fille continuer kaka lokolo mais azongisi age na yesima na idée. Deuxième mensonge ana obimisana tozo kendeka na analyse. Deuxième mensonge Élisée m'a dit na émission ana lobe émission na ngana lobe émission batute oyanga na Platon na Élisée lobi na nga maman je suis vierge akoma ngona on ne sait jamais. Elisa lobi maman nga naza vierge. Mais tangu nga na kei to kei siko nde na pointe noire toke koyeba ke Elisa zalaki kofanda na mobali. Elisa zalaki na mobali ndako moko. Eke bina bomonika wana parce que ndeko na lobi bon moi to tanga mibali musu ezate parce que azaki même na mobali musu wa kufaki. Et qu'Élisée n'est pas vierge. Là, c'est son frère. Ndekona mobali ne mutazolo ba qu'Élisée est vierge. Mais pour Nanine Élisée, on a battu que yaza vierge. Pourquoi? Na idée neti nin. Toujours na idée ya koyo kele mawa. Donc, aweza idée que na mwana malamu malgré na koli na ngai na via pasi mais awa nga na bateli penda bo mwasi na ngai na za mwana moko malamu tseki o nyonso na koloba bondima yango eza vérité parce que tala kutu ngai na yebi mobilité. Tangu biso tokoyoka to ba te mwana oyo aza mwana ya kosunga parce que même nga le jour où na permetta ki ala chez moi oh mboule banda ko beta na betela ki bino la fois passée na talenga moi la bataza na vierge so ki bo ba butu ba 23 heures ko kutana moi mobile mo bo asali mabe ala la kaka même ba garçon na nga ba yokela ke mawa ba aleki akala ba jira moko ba Hervé Yombo bango tout ba maman ne la laisse pas ala la kaka ou bientôt que no luka hotel n'est-ce pas que luka hotel moi je vais payer ala parce que na bangela ki na côté na le roi za vierge awa na ba buto ba 23e mbula kendo kuta na ba bloquer ba sala mwana mabe. Pourquoi mentir qu'elle est vierge donc de donner déjà nini ya lokuta ozo mona ke Elisa 8 ans na ye ya osama kamune mais biso nde to ozala agité na dossier ngo mais Elisa agité te po yebi makamuni o ya zweli temps po sala et puis Elise ninga zana yebi oyo ya zo sala Elise connaît biso nde mutu parfois toza agité na dossier oyo tozo continuer toujours na banalise tokende malembe papa mama ozolandanga ndeko Elisa lobi ke ye aza ko akize nde na lobaki a charge ki pasteur Paul David que aza papa na ya viola ka mama na bango tout ça mais d'où vient bon tobo ita kokolo bela sur affaire occultisme ya pasteur Paul David selon ye mais tout se poser ma question c'est ce que j'avais dit l'autre fois et qu'il y a un système de il y a un système de diviser pour mieux régner plutôt. Donc, tozo diviser pour to régner. C'est aussi la même chose que Élisée nous a amené. Elle a divisé pour régner. Comment? Aya lobi ke papa na ngai ye mutakanga tanta mwasi na nga oyo abotate. Ye mutak asalaka ke papa nanga oyo soki ya kulutu asalaka boete azana kisi ye mutakanga ka mutubo. Quel est le rapport oyo ye azoloba ke azoluka ki paternité na ye na Paul David na makambo nyonso tu ya koma ko bimisa? Vous ne voyez pas que il y a quelque chose de louche derrière notre sœur?
Et qu'il y a quelque chose de ne pas... Il y a pas bien derrière la fille. On a début le quoi tous agité bisono sotosanini to comprena ki angote. Oui, depuis Égypte on a pesi binombote maman béni. Et que na début tous agité to comprena ki angote. To analyser maman papa. Pourquoi yo ya ko luka paternité no lobiki ngana ya ko luka ki papa na ngai nandima na na posaka ya kibo papa. Mais au komi siko kokota na famille ya kolobake asala tata mwaso bwe po botaka te. Asala tata mwaso bwe po asala kate. Asala o po asala kate. Lorsque je lui posais la question, Élisée, nani selon yo odaya kutu ayebi kote ya te. Est-ce que tout ça bien aimé dans le Seigneur? Et au besoin mon été que ezana même moko o ezala ki ah papa béni oh papa béni excuse-moi papa béni mes excuses papa de moi. Voilà, na Égypte. Bon excusez. Bolimbisi depuis batelanga poison nazarashu na soyi na mon côté. Donc na koma ka soyi na lobby ming na lobby muke mai. Na comment vivre kana bidon oh na robetela bino lisola poison nanga na ba preuve nango. Donc mokile komi mabe voilà. Avant nazaki boete ne na koma kaka depuis batelanga poison. Nzamba bikisanga la poison mais pour na nazala faut mai ezalaka pembeni. Na lobi mukien na meli mai, na lobi mukien na meli mai, c'est un peu ça. Voilà. Abandi ko akize que pasteur Paul David a ebi côté yate. Muta ebi côté ezaki chaolangi. Et tout ça c'est sa division. N'est-ce pas tout ça est sa division bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que lokoye ayela ki na télé za yango wana? Bozo mo te que juste même en tête lobi to que na test ADN papa maman. Totika kozala tozala troublé te. To garder nos souffle na biso tozala troublé te na ba men noir o eza na se. Et que papa Paul David a ebi côté yate. Muta ebi côté eza kecha olangi. E boko landa na ba vidéo no sazo bakanga na kokana kecha olangi. Ngana kokana kecha olangi. Ngana kokana. Donc c'est que ça na batu batali pena bazue babi ayondo kokana pena na kecha olangi. Lorsque moi j'ai posé la question, bozonga na ba vidéo na ngai, na posa ki question na lobi, Élisée, selon yo loko lobi que papa na yo ayebi côté ate. So qu'il faut batia mutu. Na bana nyoso mama langi faut batia nani. Ya ona ba na bino que fallait to tanga vidéo ya mama do mitila. Poto ye ba source ya makambo place bandi. Ezaki du ya liloba ya Élisée o ya lobela ki ngai concernant qu'on remplacer, il fallait pas remplacer nani selon ye. Tango alobi nanga ke alotaki mama papa olangi ayo ko pesa e fongola. Oh là là. Aloti mama olangi ayo bise ba okamba si fem si yena kecha olangi. Nde bisika nga na zolobela ba mama missionnaire na ba papa missionnaire o ba kitisa chapeau balingi te nga la lobela bango soki na mekolo ba menacer nga balobi ke nakanga munoko na nga na vande sika na zali sote ba olakisanga. Nga te koma mutute na fingi mutute. Na zolobela ba mama oyo ba kitisaka chapeau ti a on dirait que biso to na monde mususu ba mpe bazana monde mususu mais na se ba o détruire. Na ko bandela kolobango na ko bandela kolobango ke si fem si eza na ba problème lelo na ko bateke si fem si ezo kufa parce que so ke za nzambe kufa te so eza ya mama olangi annoncer la mokili nde kufa mais so ka bandeki na nzambe nzambe akozonga toujours na case de départ a sauver ministère mais so ki ya bandeki na nzambe ke na kota makamne ndenge bino boyebi nzambe ayebi ndenge nini akosala nini Ako ça est beau, excusez. S'il vous plaît, venez un peu enlever ça. Voilà. Ako ça la nini na bungsi kutu fil du dé. Voilà. Donc nzambe emoko ayebi nini na ko sauver un ministère topé si femsi. Ndesi kana zolo bakel bisika mwana na lobi ke toko kamba si femsi na mamola ngai senga to kamba ngo na kecha olangi. Nde bisika na vandi siko na lobi yo ko luka paternité et comme makambu oh papa no azana kisa aboma tata mwasi no aboma mama na boite aza raison ko panza vérité mais elongwane comme isusu makambo na lota kingande au moins biso nde to saboye
bolimbisa toyebi na biso musala makasi te me koyeba musala pe esala bien yana ba question mosusu oko tuni mutu oyebi ke na tuni a mpona oya kozwa ye awa lorsque bien aimé alobi ke mama olangi alotisaki ye bakokamba sifemisi ye na kecha na bande koloba ke c'est dû à sande tozongisaki bino na video na video ya mama Domitila et que c'est cette oyo ndeko Rachel azoloba eza oyo ayokaki donc eza na mama olangi de ya on alobaki na bino na émission ezoya ke bato bazaki tout autour ya mama olangi bayebaki excusez excusez mon Dieu moi excusez ngezo senga ka mai mon Dieu. Voilà, Daroya n'a pas répondre à la question à papa. Donc, maloba o Rachel et azoloba, eza maloba o ayokaka. To pa yoka ki ba pesa ki tang bazo ko pese ku nenga lobi na sala ki un mois na ndaku moko o ba enseignant toujours baloba. Oui, bo bi mutu grand-mère na nga ebisaki nga alobi obi mutu akoki kolobela o vérité na kwiti hein. Soko lingo ba ke mutu alobelo vérité, mutu ameli masanga bano ya kolobelo makambu, yeba ka kolobelo makambu ya vérité. Makambu susu alobelo eza na sa kwiti même susu alobelo eza vrai. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur. Donc oya koloba ke mama olangi donc eza na mutu moko oya vandaki na mama olangi selon nga wana banalise nanga. Oya yeba ki choix ya mama olangi. Oya yeba ki maloba soi-disant ou bien entre guillemets adono. Oh mama olangi abanda koloba. Ou bien yeba ki na kotala ki a maman on dirait maman pena après ye na omona ezala ye. Ne maloba na Eliza memeli biso ke ngana okamba sifemsi na kecha ata bino moko. Oye kaka mikolo oyo toyeba ki ote mbala moko bando kamba sifemsi kaka yo boka ba viola ki ata bino moko. Vous ne voyez pas que ezali leadership. Ezali sola leadership que tolingi kambe tolingi pola kambate. Tolingi nde batiela biso mutu mususu. On se peut batie mutu ana bakolinge pe kakate. Bakolinge pe kakate dans un système ya divisé pour mieux régner. Là ce sont ba paroles hein, ce sont les paroles ya Élisée Rachel que maman langa lotisa kingai. Mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi bandeko balinga mibana na Nzambe toye na kati ya émission oyo pona ko présenter bino musala monene oyo toza nango na kati na mboka oyo ezo concerné basali ya Nzambe pe l'église toliki toleka na tina ko organiser conférence moko ya monene oyo tozalaka déjà na habitude ya ko organiser ngo chaque année toza na 13e édition eza conférence oyo etretaka ba problème oyo eza na kati ya basali ya Nzambe na église. Nous avions remarqué qu'il y a un problème au sein de nos églises au Congo, le problème de la succession sacerdotale. Voilà pourquoi nous avions pensé organiser quelque chose du 19 juin au 26 juin, vacation matin et soir, de 8h à 12h et de 16h à 19h. Là, nous allons parler de la succession sacerdotale. Si c'est l'affaire, cette affaire, c'est l'affaire des fils biologiques ou des fils spirituels.
Voilà ce que nous avions remarqué dans nos pays. Après le départ du leader ou du pasteur principal de l'église, il y a des troubles qui se créent, il y a des divisions, il y a des problèmes suite à la succession. Un pasteur a beaucoup travaillé, il a beaucoup investi. Lors de son départ, peut-être, il délègue son fils pour continuer le travail. Soit, quand il n'est plus en vie, c'est ses amis qui viennent prendre la femme ou l'enfant pour remplacer. Pendant que, du vivant de ce pasteur, il avait aussi des fils spirituels qui ont passé beaucoup de temps, travaillé avec lui, il avait des assistants, mais après le départ du leader, il y a maintenant un changement brusque malgré peut-être qu'il y avait des tests au niveau déjà de l'église. Or, il y a aussi d'autres leaders, avant leur départ, pendant qu'ils étaient vivants et ils travaillaient comme s'ils étaient éternels. Maintenant, le jour de leur mort, peut-être que la mort survient brutalement, il n'y a pas de texte, il n'a pas préparé la succession. Or, la Bible même nous dit qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Donc, normalement, de notre vivant, nous devrons préparer des successeurs, nous devrons organiser les choses, nous devrons avoir des tests au sein de l'Église. Voilà pourquoi nous avions pensé organiser cette conférence pour pouvoir traiter la problématique qui est au sein de nos églises sur la succession. Ndenge nazoloba bandeko basali ya Nzambe na côté no soboza toujours remarqué que na simaliwa ya pasteur azo capable de travailler teto ake brusquement kolandana na ye pour la continuation ya lotomo ezobota ba problème ezana o ya travailler na simana ye atalika ke bon ndenge nazate na bomoy malamu mwana zwa poso bazu bache mwana molimo aye kokamba akubosa na mama na bana bakozwa ba problème bakozala na nzala bakozala na ba problème au moment où ye mutu abumaki nzoto na ye nyonso pa mitumbaki achaki nyonso na ye pona makambu ya lingomba ezape na ba église o pasteur abandi azana bana na nzoto boya azana bana baza mike mais azana bano ya molimo o ya préparer basali ba texte normal ndenge ni lingomba na bango ko tambola na ndenge ni succession et kolekana tina kozala. Mais 20 ans après, l'église a fongwami et comme na makambu pasteur a komi kotela ke eloko yo na kotikela ngo mutute oyo msusu ya molimo ndenge ni na kosala siko pona kotsa oyo ngai mwana sa batala ba test na bango na ba assemblée générale abandi ko imposer union so wana ezocha ba division ezocha ba trouble na kati ya église yango to monaki to sangana to meka ko réfléchir pona koyeba parce que confusion eza tozobenga nyonso église ezana makambo batu musu basali biloko na bango babenga ko ba fondation toyebi ke soki eza fondation eza eloko ya mutu ye moko ina libota na ye na bana na ye na bakoko na ye omoni batu musu bazosala achango fondation mais azo travailler ka sous forme ya église azo batu ba s'investir ba investir biloko na bango suka bon eza fondation ale soki nga nazate eza mwasi nanga eza bana nanga eza bandeko nangai même kutata na ndenge wana soki makambo ebele eza définité ata mwana azwi na simano boche mwana mais mwana wana pa kozana mwasi na kobota bana mais entre temps mwana na pasana bandeko na ye mukolo siko ya kokoma pe alinga kende akocha yaya na yeto leki na yeto akoya kocha mwana tango kokoma kenda cha mwana nanga ali ba famille wana musope ko bimbate ezala ke loko père yo zwaki yango bongo biso batata kulutu batata leki tokene ndenge nini il faut mwana na yo aya kozwa na ndenge nini. Et voilà pourquoi nous voulons traiter de tous ces problèmes. Ezana oyo mususu ezaka ministère mudasali ministère ezeloko na ye na ko kene na che mutu nanga ndenge na lingi mais o tozo benga église eza eloko ya mutu te ezaka eloko ya Yesu po Yesu moko bi je bâtirai de mon église ezaka église ya Yesu mutu ya kota kawana azosala na mutu ya kotambusa église il faut azala mutu azana appel ya Nzambe et puis azala mutu oyo Nzambe azana ye d'accord pona makambu wana. Alors mbala mingi tozomona batu bazokende ache mwana bana ko pe mingi ba okufa na bango avant et puis misusu bazokende kokotaka na makambo bakishi na makambo ba vie moko ya mobulu oye kokani nango na makambu oyo yango ya Nzambe wana te. Or
soki tosali église tozotika yango tozosalaka église eza eloko komema bato ebele na bokonzi ya nzambe elingi koloba ke même na nsima ya liwa na yo paster soki moto akozwa misala asala makambo oyo ekokotisa bato ebele na bokonzi ya nzambe. Alors pourquoi kaka ezomema trouble na bafils biologique to bafils spirituel? Peut-être parce que batexte eza te yango tolitokasina kotraite toyeba nini tokoyo kosala po pasteur akokozala pa tiene mwana na ye te bazala batexte na bango ese définir ça après le pasteur ndenge nini vie ekoki kozala mpona libota ya moto oyo akambaki po bana yango wana bato bakomotya bana ya nzoto po bana yango ya molimo mokolo ya matie na trône abomi aefase batrace nyonso ya moto asalaki amonaki mpasi akokanisa ata bana na ye tata libota na ye te. Mais je crois que ngonga ya malamu yango ya kozala na conférence tosangisa makanisi tokabola po toyeba ke église ezalaka ya nzambe toyeba koprépare successeur basuccesseur na biso toprépare bango biso moko toza na bomoi mpe toassocie nzambe. Alors batei bakozala ebele na basute mpe ekozala ebele tokoyekola kuna baproblématique ya succession tokoleka na ntina koyekola succession na nouveau testament na ancien testament ebandaki koleka ndenge nini tokoleka na ntina koleka na ntina ya koleka na ntina koyekola sur le plan juridique qu'est-ce qu'il faut faire pour na makambo utali makambo ya basuccession ya église tokoleka na ntina koyekola pe la succession dans d'autres communautés comment ça se passe chez les catholiques chez les protestants pour tomeka kozwa idée parce que ba trouble yango mingi ezaka na l'église na biso ya réveil. Voilà pourquoi nous invitons tous les hommes dédiés de toutes les communautés et toutes les confessions religieuses de venir suivre cette conférence qui est si importante par rapport à la succession dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes sans oublier dans ces pays qu'il y a vraiment des troubles, il y a des divisions, il y a même des combats, il y a des scissions au sein de nos communautés, de nos paroisses par rapport à la succession, par rapport aux fils spirituels et biologiques. Alors, on viendra définir ces choses avec les hommes de Dieu expérimentés pour savoir comment préparer nos successions pour qu'il n'y ait pas de problème. Ça serait du 19 juin au 26 juin. C'est le matin et soir, de 8h à 12h, de 16h à 19h. Ça serait sur l'avenue Lobo, numéro 27, dans la commune de Ngaba. Dans la référence, c'est l'hôtel Lafayette. Si vous êtes au niveau de l'hôtel Lafayette, vous demandez l'avenue Lobo, numéro 27, commune d'Engaba. Cette conférence qui se ferait de 19 au 26 matin soir, de 8h à 12h, de 16h à 19h sur Lobo 27 Ngaba, ça serait en direct dans notre chaîne www.lenazaréen.com. Donc, si vous êtes en ligne pendant ces jours, vous allez nous suivre en direct et vous allez suivre ces orateurs qui viendront de partout. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Qu'il bénisse également la chaîne Les Nazaréens. Merci. atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolabie mapapu masope mafuta tokokesika na longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe te po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien.
longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga-senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko po totonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Nokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati, po bolingo ekangaki ye lipungu. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Mutombo. Nzambe, Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Okanaka, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Okanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameri Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo oabuze biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Mama Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Amboka Nangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, batika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Kongo ezwi mokonzi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini pona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, dengo pakolaki bakonzi mafuta, dengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Jacques Kangudia, Congo ezambi wa Nzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu.
Mwambi Gedeon Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwenamani. Mona Bokondi Congo Afrina Union Africa yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo ezali kambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godempo, Jésus-Christ de Nazareth, Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Mosco Kindomba, Israël Mwenamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays. En nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau.